Peuple congolais, autocrital de la richesse et la Congo. Peuple congolais, autocrital de la prise et la Katanga. Peuple congolais, autocrital de la Diama et Amiba. Peuple congolais, autocrital de la Baraka et Garabiso. Peuple congolais, autocrital de la forêt équatorienne. Peuple congolais, autocrital de la Contana Biso. À qui la faute et à qui la faute? À qui la faute, Jésus? Peuple congolais, autocrital de la fraise et la Congo. Peuple congolais, autocrital de la or et la Kilomoto. Peuple congolais, autocrital de la touriste et la Congo. À qui la faute et à qui la faute? À qui la faute et biso la Congolais? Enseignez biso, peuple de Congo, biso la biso. Peuple congolais, autocrital de la pétrole et la Manda. Peuple congolais, autocrital de la Cima et la Congo. Peuple congolais, Bassabouchi, Misso, la Bafoiselle. Peuple congolais, des sortes et la peuple de la Mokima. La 21e siècle, Tokomi, les Flames. Congolais, à Lumumba. Congolais, à Nemoloto. Congolais, à Coribera, Kébéa. Congolais, à Moketou-Amo. Congolais, à Matouloué. Congolais, à Marcel Lumumba. Congolais, à Patrice Emery Lumumba. À qui la faute et à qui la faute? À qui la faute et biso la Congolais? Cette année, nous sommes qui m'a possible, ça biso la biso. Mais tokoki kwa mtetete que toute la humilié boy. Quelle sorte de peuple? Na yembi, na lobi, na sakoli. Peuple bino bakajaka la mobilité Seigneur. Peuple bino yo, Zambé a pambola Congo. Zamba pesa biso nyonso, peuple congolais. Bana oyo, peuple congolais. Soki tosoze mboka wana te, okonsidera wana mituna bino ke tokomi baesclave ya bapeyo nauti kotanga. Basakani na biso na mwana nano te. Peuple congolais, cette année, soki tomi libere te, otiama na mituna bino ke tokomi baesclave ya barwande bato. Peuple bino bakangaka te, peuple nini oyo bakomi kochange te. Wana besoin soulèvement populaire. Mboka kurusi ya barwane o basakani l'esprit ya biso. Kobana nani bikolika nabe Nouveau-Roi Isenimana. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous. Losako bandeko, Bokoto Ingeta, Bokoto. Moi ma solo ezali. Bandeko Bokoto. Yaidi Bolombo, greffier international des peuples Mokonzi, peuple souverain. Tous à la ébélé, pour partager. Pour nous benga baninga bakoto. Bokoto ébélé. Bokoto ebele bandeko na ngai oto solo la muke ingeta na bino nyonso losako
Voilà. Une petite intermède musicale de Bokechu Wayambo, les chouchous de la diaspora congolaise ou la diaspora zaïroise, ici en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Asie, Océanie et en Afrique. Le sako à vous. Et surtout le sako na Yemei. Yemei Bokechu Wayambo, les chouchous de la diaspora. Oyo azali esika oyo boyebi yango wana bakanisaki ke bakolembisa biso banguna ya peuple congolais, bandoki ya peuple congolais oyo bafingaka biso lisusu bandoki eza lokola moyibi azoloba bazolanda ye azoloba kanga moyibi. Le véritable Moïbi Ezaïe. Voilà quoi. Blaise Landana, Losako, Ngoya Eminas et Bonda. Jean-Louis Mundele Yabangwandi. Ize Matumona. Bande Korangai, on est ensemble. On est ensemble. Bokoto, nazo selabino muke. Poto solola, lisusu na mukolo ya lelo. C'est très important, mboka na biso. Soki to telemeli yango te, mindele babwakisa biso. Voire même na bandeko na biso moko ya Afrique, babwakisa pe biso. En oubliant que le Congo est au centre des affaires Nakati Afrique wana. Le Congo est l'épicentre de l'Afrique. Le Congo est une gâchette efficace dans le revolver qui est l'Afrique lui-même. Malobaya France Fanon. Donc, Congo, Zaïre, ezali mabele ya kosakana na yango te. Bosuki tozosuki sabino, vouloir, voulu ou pas, mboka wana ekokangwama. Mboka wana esengi liberdado itera. Bokoto, nazozela lisusu muke. Partagez la vidéo, comme ça les autres vont vite arriver. Et puis, Touriko sur la mouké. Bokoto. Ba maman Yabitumba. Lo sako. Maman Mungala, maman Déboulonné. Maman Mondongo, Maman Elena Gracia, News TV, Maman Maserati, Kipavita, Maman Jenny Fouti, le sako na bino nyonso, on est ensemble. Peuple Mokonzi Mobimba, Losako, Papa Tom, Yemei, Bokechu Wayambo, Komanda Isu, Christian Bola, Losako Nabino, Bapeti Nangai Tuba, Ipo Aiza, Zoro Bilel, Patrick Chibangu, Petit Chomongo, le sako. Voilà, partagez la vidéo le plus vite, ce serait mieux qu'on commence maintenant. On va commencer dans 5 minutes.
Et nous en avons pour une demi-heure, 45 minutes maximum. Ingeta, Ingeta. Alors, avant toute chose, je voudrais vous annoncer ceci, ce qui est très important pour les événements qui vont se suivre. Les événements pardon, qui vont arriver d'ici le 21 juin. D'ici le 21 juin. C'est vraiment des événements très, très importants à mettre dans l'agenda, à mettre dans son agenda et à ne pas oublier. Voilà. On est ensemble. Yuna Matumona. Losako. Ize Matumona. Losako. Maza Zalapanda. Losako. Siliki. Coucou Blanchou. Losako. Ekeko. Bon, Bandikonangaï, le plus important pour l'annonce d'aujourd'hui, je voudrais quand même vous signaler, j'ai dit bien au préalable, je voudrais vous signaler que avant date, il y a le 21 juin, c'est samedi 19 juin, c'est samedi, j'ai dit bien samedi 19 juin 1921, une journée, deux événements. Une journée, deux événements. C'est-à-dire, premier événement, conférence de presse entre 12 h et 15 h à Bruxelles. Conférence de presse. Je vous dirai quoi plus tard. Peut-être dans 48 heures. Conférence de presse samedi 19 juin de 12 h à 15 h. Deuxième événement. Marche prévue. Porte de Namur. Grand Palais de Justice de Bruxelles. De 15 h 30 à 18 h 30. Donc, Torobanda, na Porte de Namur. Donc, on a su que ça m'a parlé de la justice. Les appels Moussikate dans ma colo. Venez nombreux. Venez nombreux. Pourquoi? Parce que marche Wana, c'est une marche organisée. Organisée, c'est une marche mixte. Il y a aussi des Européens. Contre la récupération politique de Félix Tshilolo sur le retour négocié avec la Belgique du relique, c'est-à-dire une dent du feu Premier ministre Patrice Emery Lumumba, au détriment du peuple congolais, peuple zaïrois que nous sommes, basali yango en catimini, basali yango en complicité des autres frères et sœurs, Yabana ya Lumumba. En dehors, il y a Guy Lumumba, na Michel Lumumba, Guy Lumumba, Oyo, Azali Nabiso Awa na France, et Michel Lumumba, Oyo, Azali na États-Unis. Ce sont ces deux-là qui ont dit non au retour du relique de leur père par rapport aux trois autres qui sont corrompus par le régime de Kinshasa. Ba corrompre bango, na bambongo, bandimi, po bareste wana ya ancien premier ministre
fait Patrick Emery Lumumba et Zonga, Namboka Congo, sous occupation. Je vous dis bien, sous occupation rwandaise. Et qui est derrière tout ça? C'est Félix Tshilolo, une marionnette téléguidée par Paul Kagame. Et puis, Boye Bapeke, na convoi wana, Paul Kagame pe Azana Sima. Ce qui est encore plus grave. Donc, ba criminel na ba criminel, ba ngonde bato baza ko gérer mabele na biso, baza ko gérer mboka na biso. Trop c'est trop. Donc, makambo tout ya mboka na biso, la République a démocratisé du Congo, et comme nango, il y a Paul Kagame. Paul Kagame doit gérer, tout gérer. Paul Kagame, président, il y a la République a démocratisé du Congo, ce qui yo naïe, boye bakate, boye bayango lelon. Donc, Félix n'est qu'un masque, n'est qu'un figurant, une marionnette, un bouclier. Mutu, mwana bitinda, batinda kayekaka, peya salaka kaka, pour les intérêts rwando-ougandais. Toloba, tolobate. Vous avez makamboana. Donc, tokoti kate tokolembate. Moutoloko la Félix. Même s'il veut faire sa publicité, même si il veut recouvrer sa légitimité intérieure ou extérieure, Nengazako Luka, Mouto Yazali même pas dans l'égalité, parce que poste wana Yazali Govande la Isa Mouibi. En plus de cela, Félix, qui est le fils de l'un des criminels, Oyebaboma Lumumba, à la personne de Tshisekedi, pour aller parmi Batoyo, exécutant Oyeba Pesaki, Modor. Sans oublier que Félix est le véritable traître de la nation. Traître de l'indépendance, parce que Bazolinga va suyer sur la date du 30 juin. Bakomisa yango date ya mawa. Et l'on voit date ya journée de l'indépendance. Concocté et influencé par Kigali. L'indépendance qui a été obtenue par la même personne qu'ils ont tué et qui est moi ya oyo azali un des criminels aya ko la récupération politique et en même temps ya ko récupérer ba relique wana azonga na yango pona lokumu na ye. Dans l'entretemps, Azali même pas la même philosophie que Lumumba et même pas la même vision que Lumumba. Grave. En résumé, en gros, en un mot, c'est une profanation pure et simple. Oyo, Félix Tshilolo, alingi kosala. C'est aussi une humiliation totale. Il y a peuple congolais, peuple zaïrois que nous sommes. Donc, on ne laissera jamais passer tout ça. Nayango, présence Nabino, ces jours-là, est très important. Donc, nous devons marcher contre
le régime de Kinshasa et le régime de Kigali. Parce que bango mibale bakozala awa na Bruxelles. Donc boya ebele poto telemela bato wana, poto telemela surtout ligne wana ezonga sikoyo te, ezela biso moko tangu tokozwa mboka wana, tangu tokolibere mboka wana na bino ensemble, tangu tokolibere mboka wana ekoma na bato normaux neti biso, ekoma na bato normal, ekoma un pays normal dans un monde normal, parce que ce pays-là n'existe que de nom. Ce n'est pas une république, encore moins un État. Ezali un jungle. Ezali jungle. Ezali western, Far West, écoute bien. Un pays de mafieux, mafiosi. Donc, mawamingi. Alors, il faut tout télémela yango. Il faut tout télémela bango. Nous devons marcher contre eux. Bakoyi kozwa linu wana te, bakozwa ba relique wana te ya héros national oyo abangisa mokili mobimba. Bokotambola partout na Europe, bokomona bakombo na ye partout na ba grandes institutions. Alors, mutu lokola Félix Tshilolo ne peut en aucun cas qu'on se prévaloir kozwa reliki wana bazonga na yango. Bosenzo, Henri Bosenzo, Losako, Riki Nemial, Losako. Donc, bandeko na ngai, yango wana tina, ya lelo, na yiko yebi sabino, que nous aurons ces deux événements le même jour, la journée, le 19 juin 2021. Et une conférence de presse entre 12h et 15h, une marche contre la récupération politique de Félix Tshilolo. Namakambo Itali fait Patrice Emery Lumumba, la négociation va salaki na État belge pour na kozongisa lino ya héros national. Parce que tomoni biso ba exemple, il n'y a pas une paix sans justice. Nengi balobaka, nengi tolobaka. Il n'y a pas une paix sans justice et sans pardon. Alors, sans pardon, et puis je peux encore rajouter sans réparation. Donc, les Belges, ceux qui va reconnaître ma bena bango et sengipe réparation. Donc, c'est une question des sous. Il y a ebele. Boye bake, bakoki ko zongisa, ceux qui ba zongisi l'inouana, il faut tout négocier en bonne et due forme. Mais tant que le pays est normal, pour ce que le pays n'a pas de normalité, il y a beaucoup de paya. Et si réparation il y a, tokeba ke ikokoke na batouana. Et puis, ikokene na ndengo bisuto lingelité. Parce que réparation wana, Lumumba
azali héros national, patrimoine national et international. Mais d'abord, le feu Patrice Lumumba azali patrimoine national. Donc, il n'appartient plus à sa famille propre, biologique, mais il appartient à la nation congolaise ou zaïroise tout entière. Cette réparation, je dis bien, ça peut profiter pour toute la nation que nous sommes. Mais soki ezongi na maboko ya batu oyo ba Félix Tshilolo bango na ba Paul Kagame na ba Hippolyte Kanambe alias Kabila bango nde bako profiter na situation na ndenge ya mabe pe boyebi bango bien. Ils sont là juste pour la destruction de notre pays, de notre culture. Ba détruire yango ya trop. Ba détruire yango ya trop. Et puis Félix a eu pesa bango soutien ya makasi pardon. Yango na ba comité à peu près na 90%. Il y a destruction, il y a mboka République démocratisée du Congo. Trop c'est trop. Alors Soki va négocier en catimini et talibi sauté. Et talibi sauté. Faut que télémé la bango. Faut que soutenir Guy Lumumba. Faut que soutenir Michel Lumumba. En dehors de ceux-là qui ont accepté des miettes oyo uti na maboko ya Félix Tshilolo pour Félix Tshilolo à sa la récupération politique. Nous on n'est pas là. Bareli qui wane kozonga en bonne et due forme, mais na maboko na biso moko bana mboka, les vrais patriotes, pas des aventuriers. Parce que ces gens-là, ce régime de Kinshasa, c'est un régime de traîtres, des usurpateurs, des tribalistes, des voyous politiques. Voilà, donc, ce n'est pas pour rien, Oyo, Bazali, ko s'attaque na biso, awa, na diaspora. Ce qui le Oyo, Bokechua Yambo, Azali, Esika Azali, P, Azako Bima, Kalamingite, dans quelques heures, dans quelques jours, dans la semaine, beaucoup de monde a Bokechua Yamba, awa. Akuzonga nakati ya Bruxelles, Belgique. Parce que c'est là où il vit actuellement, c'est là où il a sa résidence, c'est là où il a tous ses papiers en règle en tant que réfugié politique. Donc, Bino Tuyase Nzete, Bino Bamalandangulu, Bino Bilulu, Bino Batribaliste, il y a IDPS ou IDFS. Beaucoup zela ya mingi. Boza ya kosambwa. Bosuki. Boza nde ya kosambwa. Tokomona banzela nini bokoleka. Boki mate, boza la kaka wana. Boza la kaka wana. Bino bataba réseaux sociaux. Na ba mama oyo ba misambwisa pona koloba ebele bosila soni
bobimisa bilongi na média pour raconter n'importe quoi. Bah, soi-disant chroniqueuse. Na bateau yo, ya ba États-Unis, ba tribaliste, ou ba n'importe quoi pour s'attaquer aux gens. Boza ya ko sambwa. Pour batuna mutuna bino wana boza ko soutenir. A okende liso musikate. Olobaka na biso, bozonga awa. Vous êtes à 8000 km. Bosala biso le côté. Bozonga koto yo na Kinshasa. Mais ata soki bolobi ndenge wana. Mais tozala ba misusu baza na Kinshasa kuna. Oyo batelemeli bino. Hein? Je peux même citer quelques noms. Batlokola ba Johnny Ngefa. Ba Ale Bolochua. Ba Tatiana Osango. Hein? Ba Trésor King. Bozana bango kuna na Kinshasa baza ko telemela bino. Baza ko lemba pété, ba maman océan, baza ko lemba té, baza ko telemela bino. Kaka na ba réseaux sociaux. Toza ko telemela bino kaka na ba réseaux sociaux. Mais Bozomo avait fait na moninge zo salabino. Ce n'est pas pour rien. Boza ko lukaboya ko étouffer biso na diaspora. C'est clair. Pourquoi vous avez étouffé biso? Vous avez tinda, vous avez corrompre certains combattants parmi nous pour nous déstabiliser le combat dans la diaspora. Parce que vous avez sala contre bino. Tu yebi makamutuza ko loba, eza ko beta bino na mitu. Ils sont comme Sabino, ba Mongol na ba Kizengi. Beaucoup zalaka tranquillité. Beaucoup zalaka tranquillité. Tant que biso tozali, toko sili Sabino. Toko sili Sabino kalate. Et avec la lure où vont les choses, Kalate Mongona, Kalate Libération Yamboka wana. Bandeko, partagez la vidéo s'il vous plaît. Vous partagez la vidéo Oyo et Belé pour Bayoka Biso. Bayoka Eidi Bolombo na Mosika. Bayoka Maloba wana Ibeta Kabango. Et vous êtes libre de republier la vidéo comme vous le voulez. Donc, on est ensemble. Bangmoko bamoni bitumba otoza obundisa bango niveau ekomi bakomi kotinde la biso kokanga biso pamba pamba ndenge bakanga kiwa yambo bakomi koluka na banzela nyonso ndenge nini bakoko zongisa ye bomoni vraiment sikoyo. C'est là où vous devez comprendre tous que le combat que nous sommes en train de faire, ce n'est pas du n'importe quoi. C'est vraiment un vrai combat. C'est vraiment une vraie lutte au vrai sens du mot. Sinon, ces gens-là, ces mafieux-là, qui ont la police, les militaires, les services de sécurité qu'ils ont, ils ne vont pas se déranger de venir jusqu'ici pour s'attaquer à nous. Donc, quelque part, ils reconnaissent en nous notre véritable opposition vis-à-vis d'eux, parce que la véritable opposition, c'est ici, dans la diaspora. Biso tozana tête ya masolo.
Voilà. Donc, tokosila na bino na ndenge ya propre jusqu'à ce que ce pays-là soit libéré. Voilà. O nangana yebisa bino lelo et surtout na point ya liboso sikoyo tozokota na point ya mibale po tokende na kosilisa. Partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est très important. Bamisusu bameka kolanda po na koyeba masolo ndenge toza kokende na yango. Et puis masolo na niveau nini ekomi, excusez-moi. État de siège. Déclaration d'état d'urgence. Des choses et des décisions par décret ou par ordonnance présidentielle qui est très importante. Dans un régime politique, pour gérer Mboka en cas de danger. En cas de danger. Il y a danger moko. Il y a catastrophe naturelle ou bien danger ou peut-être naba guerre, naba attentat, il y a terrorisme. Biloko yandenge wana. Donc, ça ne s'annonce pas facilement. Aussi facilement que beaucoup de décisions, monsieur Sunengito aura des décisions d'État, hein, peut-être au niveau politique, pour régler certains types de problèmes, par exemple économiques, sociaux ou autres. La décision en ami balé et Zomaka n'a importance capitale. C'est quoi yo? Boutala et Lilingi ya Pamba. A saleli ba décision wana nyeso mibale mais azo salela yango na ndenge ya mabe, c'est-à-dire intérêt mon côté ba décision les ont profité jamais na peuple, ils ont profité jamais na peuple. Pourquoi? Parce que il n'a aucun pouvoir sauf les titres qu'il a, juste pour faire figure, il faut avoir une décision en mais bateau oyo, il y a une décision bateau oyo bazako o bazo bénéficier nango, c'est toujours les Rwandais, les Tutsis. Bango bato bazali ko profiter de la décision wana. Ernest Fioti Lungue Losako. Donc, à Zoli Bisso, d'abord, depuis que Oya Zali Wana, na titre Wana va pesaye, na mwana Rwanda Oyo ya Hippolyte Kanambe, Kabila, à ça Zoli Bisso, à Zoli Bisso Zalaki, état d'urgence. Oyo va bengaki état d'urgence sanitaire. Na état d'urgence sanitaire Wana, tant que vous avez la décision, il y aura toujours un mois. Il faut les canaux assemblée, et les canaux dans le Sénat, ils ont en assemblée, et puis, il y a promulgué. Mais, dans l'état d'urgence, il y a l'état d'urgence sanitaire, binomo bomonaki yango, et tu n'as jamais profité du peuple congolais. Pourquoi? Parce que, d'abord, peuple congolais, na mabele na biso na mboka na biso RDC Congo, likambo ya virus oyo tobengi coronavirus, ce qui est kota na mboka na biso Congo, et kota peut-être na quelques 2, 3, 4, 5 personnes,
au bakotaka nango au bakotaka na Europe après conseil à Fali banini tout ça mais franchement parlant ce qui vraiment virus wana ekota na mboka na biso nde bato basili ou bato basila ya kosila grave mais tout le monde est là comme côté. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait le garçon Félix? Il faisait toujours des copier-coller. Il y a pas de décision. Ils ont les candidats en France, dans Macron. Oyo, Azali Lokola, mentor, exemple, na bango, mentor, na bango, oyo ba copier Makambo. Ma décision, il y a Macron. Mais Macron a sa décision. C'est selon la possibilité oyo France azanango suivant puissance économique de bazanango suivant administration oyo bazanango suivant ba moyens médicaux oyo bazana yango bazana économie moko forte oyo ke ceux qui bokangi bopekisi peuple botie peuple en confinement pendant 1 mois baza kozwa ba mesure bayebi ndenge nini au retour bato baokende misala te bayebi ndenge bakofuta bato wana bambongo na bango na bajour oyo wana bazali bajournée wana ya lishome bayebi ndenge nini bakovenir en aide na peuple na bango mais biloko tu wana Félix ne fait que de copier-coller tomona biso nyonso barésultat ntina ya kozonga nsima ya makambo wana eza te. Et dans l'entretemps, ce qui est grave sur le plan stratégique, na Congo wana, pendant que atako confiné ba Congolais oyo baliaka de jour au jour, bazako bimate pona ko somba biloko akulia, bazako zo ba possibilité wana te, ba komi ko kufa banzala, bato bazana ba maladie ya ba typhoïde, ba malaria, bazako se soigner bien te, bazako kufa. Et dans l'entretemps, ba Rwandais, ba Tutsi bazako profiter pour avancer dans leur schéma diabolique. Moni makamo ezalaki ndenge salamaki. Et puis avançaki ya trop. Bazui avancer ebele na ba schéma na bango diabolique. Ya ndenge bazako sala infiltration na bango partout. Lelo e bakasai et comme plein na Rwandais na Batutsi. O bazako occupé Kasai et ba Kasayen ba autochtone ya Kasai bima bapesa bango bawewa bamoto bima bapanzana batiki mboka wana na ba utu na Batutsi ekoba bamboka na bango. Donc Félix pendant ce temps-là aza ko continuer ko teka mabele na biso. Deuxième décision, état de siège. Au vrai sens du mot, l'état de siège, c'est donner le pouvoir pendant 1 mois, renouvelable chaque 15 jours, mais en passant toujours par le Parlement et le Sénat, qu'on sort pour la prorogation. État de siège, c'est donner le pouvoir aux militaires en cas de danger. Parce que, soi-disant, entre guillemets, à l'objet que, tellement biso tout ça que chauffer kotoyo, monde entier est allé au courant, il y a génocide de ça que ça manambo na biso na est ya Congo, là-bas, Beni, Butembo, Nord Kivu, Sud Kivu, ba Ituri kuna, ba génocide de ça que ça ba massacre de ça que ça et beti tellement tambake mokili mobima ba yebi yango malgré que ba mafieux occidentaux oyo baza ko fonctionner na bango balingi ko loba yango clairement te balingi ko qualifier yango clairement te malgré ba rapport mapping il y a ONU sur le génocide du peuple congolais de plus de 12 à 15 millions
des personnes, malgré que bango pe balingi koloba yango te, mais eyokani na ndenge ya moke te, tellement totelemeli yango biso ba oyo na ba réseaux sociaux, y compris les soutiens. Il y a Dr Mukwege Oyo qui fait partie aujourd'hui comme étant un des cibles. Il y a régime ya Kigali na régime ya Kinshasa, ndenge moko na Bokechua Yambo, ndenge moko na bisoba Oyo, parce que nous leur dérangeons beaucoup, nous dénonçons beaucoup. Alors bango bazali obligé ya ko kende na ba astuce wana na ba stratégie wana ya ko obligé marionnette na bango Félix Tshilolo ya ko soka ba décision ya au niveau ba décision ya haut niveau ndenge wana pardon, ba état de siège, ba état d'urgence, mais qui ne fait que profiter na régime ya Kigali. Les militaires au pouvoir, ils proviennent na rébellion, ba groupe ya ba rebelle créé et fabriqué par Paul Kagame et Museveni pour nuire la population na biso na est wana, pour boma peuple na biso ko kata bango ba kingo ko sala banini. Mais bozomona ke ba taliban bato CNZT, bato IDPS, bato ko soutenir Félix Tshilolo na ba mesure ya ndenge wana. Il y a même certains Congolais aussi oyo tozana bango ndambu na kata ba diaspora wa banini na kati ya Congo oyo baza ba corrompu, oyo baza ko croire na mutuluka Félix Tshilolo que akamata armée rwandaise na Monsieur Sabazoutara ba Uganda, bango nde batu babimisi bango avec les uniformes yaba armée ya congolaise, comme quoi que bango wana batu baza ko sala état de siège, hein, ya ko contrôler, ko soit contrôle ya est, mais c'est automatiquement favoriser une balkanisation immédiate. Il y a Nord Kivu, na Sud Kivu. C'est clair. Batouana bazobo mabiso. Et ça le quoi? Moulei nguba, bokamati nguba, bopesiye, akende koteka na zando. Et ça la cas. Donc, et loko Félix Tshilolo asali eza yango wana na mukola lelo, si nous comptons encore des morts oyoba ADF nalo entre guillemets qui ne sont que ces militaires là rwandais pardon, Ougando-Rwandais, bango wana ba ADF nalo bango nde bato baza koboma population na biso na Beni, Butembo, Ituri, na Bagoma, bango nde bato baza koboma. Lelo soki tu comptabiliser kobanda état de siège wana evandi wana plus ou moins 200 victimes bakati bango bakingo na Beni na bamboka wana nyonso. Bongo sikoyo état de siège wana oyo bino boza ko soutenir musana nango nini? État de siège wana oyo soi-disant gouvernement ya samba sukinani, hein? Gouvernement fantoche, gouvernement de l'occupation, ou bobenga soki ba warrior. Et loko nini baza kosala? Zéro, rien du tout. Au contraire, balingi basilisa population na biso na côté wana pour na ko repeupler yango na ba Rwandais na ba Ougandais na ba Mbororo oyo ba utaka na ba Soudan, ba Sud Soudan, oyo ba utaka na ba Érythrée, ba tomisa bango wana. Voilà biloko oyo
ndoki ya Félix aza kosala na mabele na biso. Félix, il est autobengaka un vrai démoniaque. Jamais akotikala kosala eloko moko ya bien pour na biso. Na yango Venika Kelani, Mama Mama Congo Losako, Léopold Mafuta Losako, Ted Becker, Maël Privé Losako. Voilà donc Félix Tshilolo n'est qu'un pion, Félix Tshilolo n'est qu'une marionnette et il ne fera rien, mais absolument rien pour Nabiso, peuple congolais. Donc, tous allons yako telema, to bunda bitumba oyo, pour na kobengana, mutu ya liboso ya kobengana, ezali Félix Tshilolo. Ye, na Hippolyte Kanambe, soki babimi na mabele na biso, bakei, à ce moment-là, bandeko na ngai, toko garantir bino ke mboka wana et que décoller d'une façon très fulgurante dans les jours, les années qui viennent ou qui vont arriver. Donc, iloko ya liwana tobo sana makambo ya ba élection 2023 on n'en a rien à cirer. Seule une grande révolte populaire, au Tobengi, soulèvement populaire, Yamunene, Ezala, en symbiose, na, ba militaire patriote, pour la Bengana, Félix Tshilolo, na Hippolyte Kanambe na mboka wana, ba kende, ba tika bisonye, iloko toko sala yango wana. Nzela ya élection, na bato wana, na 4e penalty pour ceux qui vous comptabiliser l'élection c'est l'équipe bango ka bato bakanyaka oyo to chaki mutema na Martin Fayulu malgré a gagnaki mais a finir par perdre parce que à force ya kotika la bato na terrain vide, ces gens-là sont de véritables bandits, c'est de véritables voyous politiques bako lâchaka jamais. Parce que ceux qui vont lâcher, c'est la mort pour eux. Ceux qui vont lâcher qu'à caprice, ils auront du mal à survivre face à plus de 100 millions de peuples congolais. Yangona, bazalaki batu yakotiki la bango tante. Erreur grave yangona, oye salamaki. Mais tous les mbatés, nous sommes ensemble. Nous devons aller jusqu'au bout dans notre objectif de libérer ces pays-là. Bon gré, mal gré, tozali naba martyr, tozali naba ndeko oyo batiki biso, tika biso, y compris Papa Honoré Ngbanda. Mais Bangbanda ebele babotami. Donc biso pe ba oyo tozali na bino, tozako bunda. Ce qui lelo tozali to kei, to limo na mokili. Ba idi bolombo bakobima pe belé, babu kechwa yambo bakobima pe belé. Voilà. Donc pour nous aussi que ça. Boye bake Félix Tshilolo aza kozoka ba échec na ba échec. Ba échec na ba échec. Na ba stratégie na bango ba stratégie politique na ye aza kosala. Parce que objectif na ye na Paul Kagame c'est la déstabilisation de notre pays sur tous les plans. Pour Mboka wana, ils seront toujours en désordre. Au profit de qui? Au profit des occidentaux, ou dans la ciment. Bango peut profiter pour nous
ba métaux précieux na biso, ba minéraux na biso, kita na biso po bazoka ngona ba faux prix, ba ke négocier la ba voiture électrique na bango, ba fusée, ba portable, ba smartphone, ba ordinateur, pe bango batu baza ko bénéficier na bongo ya trop. Dans tout ça, biso tozo soa et le côté. Peuple kutu ali à eloko moko te. Mais bozo mona ba stratégie na bango, ba Paul Kagame kaka pona ko zipa biso. Po bazwa contrôle ya pays na biso bazala toujours na contrôle ya pays na biso. Okomona Paul Kagame na ba francophonie baya kucha Louise Mushikiwabo oyo azali anglophone comme Paul Kagame lelo ya koma secrétaire général ya francophonie. Nyonso wana pona ko contrôler toujours ba richesse na biso na kati. Paul Kagame lisusu soki lelo bakomi premier producteur ya ba coltan ya nini mususu ya ba cobalt ba usine koma na mabele na ye bakoma ko annoncer bango lokola ba parmi ba riche ba pays les plus organisés na mokili oyo. C'est à cause de la destruction totale qu'il est en train de perpétrer, de faire la Katia, des pays à démocratiser du Congo. Luka qui est na dernière minute, basa la forcing yena Félix Chilolo. La candidature moko oyo awitiko échoué nango. Les sous comme membre non permanent, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Pendant que, si ba clôtura qui ba candidature, bandima qui na niveau Afrique, que Gabon Moutazalawana ou Ghana, mais yé, ba yego la forcing, mais ba boyeli bango, ba rejeter yango ba boyeli bango. Pour moi, on a un thème ma bé ya kindoki, parce que baza kolinga ba continuer ko contrôler la République a démocratisé du Congo, n'a pas richesse wana, na niveau ya Congo, na niveau africain, na niveau international. Bas là toujours là où le monde prend des grandes décisions et que bango il faut Paul Kagame bas là toujours wana. Tala pe les sous kaka bango na makambo ya minu ya Lumumba balingi lisusu ba étouffer le 30 juin qui est une journée de fête, une journée de l'indépendance, ba comme ça une journée ya mawa na ndenge ke bazoa mino ya fait Patrice Emery Lumumba qui est notre héros national bazoa yango na auprès ya ba belge na ndenge na ba réunion na bango diabolique ndenge basalaki donc pendant que bazali batu oyo to bengi ba criminels du sang, ba criminels économiques, ba criminels ya peuple congolais, mais balingi ba dondoa likolo ya ba reliki wana ya fait Patrice Emery Lumumba, mais tozo suki sabango yango na tolobi le 19 oyo ezakoya. Nous avons deux événements. En dehors, il y a conférence de presse où il y a Liboso, après conférence de presse, nous avons une marche qui va nous conduire de la porte de Nami jusqu'au Grand Palais de la Justice de Bruxelles pour nous télémer là nini récupération politique oyo Félix Tshilombo na mentor na Paul Kagame balinko sala et puis ils vont par conséquence profiter na makambo oyo eza nase par la suite ya événement wana. Donc il faut totelemela bango, nous devons faire échec
na Félix Chilolo, parce qu'il y a Zamutumogo, à Rokoma Bataba le 18, entre le 18 et le 19, mais le 18, on a déjà Bakotoyo. Donc, il faut que tel me la bango, tout l'axe bango que nous sommes là, et nous serons toujours là, derrière et pour poursuivre bango, bipagno se bango kende, parce que, mabele wana, ezali ya biso banso, mais, toyoki, boyoki déjà, mukonzi ya mboka oyo ya Belgique, oyo tobengi roi, bango balinga ko se salir na biloko wana te, a renoncé déjà na voyage na ye oyo, il fallait asala na programme oyo bango basalaki, oyo programme oyo ezalaki établi que akita na Kinshasa na le 30 juin pona ko soutenir événement wana. Donc roi assis à tous les mois ya zaza. Donc izakaka ba victoire. Donc faut te le menango parce que on ne sait jamais ce qui la décision si va changer, mais il faut te le menango à la base parce que tolingi subilo kandenge wana te to ripe ko linga jamais humiliation wana parce que c'est une profanation pure et simple que ba criminel bangonde batu baya ko zwa relique wana ba mema yango na mboka na signe ya victoire ezali soni pe mawa badiko na ngai oyo nazalaki nango na mokolo ya lelo mpona koloba na bino mpona kosola na bino yango wana en attendant actualité mosusu oyo ekoya soki tozali toujours wana na kozanga kosala directe mpona kopesa bino yango tosuki wana mpona lelo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Makanisi na lobitu Kim Ewana Losako nasuki wana mpona lelo Izema Tumona Losako Robi Bolombo William Bolombo Losako Ingeta partagez la vidéo, partagez énormément la vidéo. Steve Manungwene na Bokoto TV Papigen na Tolo Belavi Boyebi Kaka Tatiana Osango na Reyako News Losako Oyebi Mosala Nenge ya Kosala. Donc bandeko na ngai na suki wana pona lelo. Merci beaucoup. Ingeta, on est ensemble. Zambia Pambola Bino. Ciao.